Ceux qui andimi au sali, ceux qui andimi au salate, ataza pire mutuna. Nani pire mutuna. Que tout le monde a la musique, aura ote intel boye ba yoka na plus ming na intel, yo neti yoka na ming na na. La personne. Ozata na confrère morote bien, musicien morote na génération na bino oyo bosolane très bien. Non, 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 non. La musique congolaise neti oza na maison mère ozo rappelé moi temps ya koyoka baninga misusu. Non. La sasonga na focalisé la formation du Big Boss lors de la forêt, tu vois. Donc na yoka kabasha ya wenge pour na kolisa mon travail quoi, tu vois. Pour okolisa travail ou soit okolisi travail ndé na wenge. Dans le sens où je suis encore en train d'apprendre. Tu vois. Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Mbote na balandi nyonso ya internaute ba o nyonso balingaka Chimène Luki ya mwindu na émission na bino kitoko tolobela neti lelo tokolobela makambo etali nyonso oyo eza koleka na Congo démocratique neti lelo toza kolobela masolo mingi ya musique tosola bongo na ndeko na biso moko ya maison mère musicien na bino o boyebi o biso nyonso toyebi mpona kobanda kopesa mbote mingi na Matika Songo mbote na yo mbote mingi lisusu na Lionel mbote na yo mbote lisusu na ba onyoso balingaka Chimène Luki lokwa ba boka bokamro lokola ba José Ndindili Falansa mona poto ya solo pona kolobela mwa mingi toza bongo na ndeko na biso na musicien na biso o boyebi ya maison mère na kombo ya ngando o tout à l'heure toko découvrir nini o to etolobela na ye. Bonsoir. Bonsoir maman, ça va? Oui, ça va bien, ni Congo, ni musique. Très très bien. Mingi lelo tozolobela makambo o etali formidable bande bimi ti lelo yozomona na ba bar na ba partout na Congo ndenge ozotambola ampleur nango eza ndeni eza makasi tout court. Ouais, dans le sens où bah chana biso ebetama bien. Donc côté déjà à tous rassurer quoi. Mais tu continues ta promotion, c'est normal, tu vois. Comme tout artiste. Ok, qu'on continue promotion, et ça bien. Ce que tu as le bien formidable. Au sali cœur, au sali vocal, ou soit tu as l'anzim. Tu es président de l'Abisso, tu as la chance, il y a que ça nzembo. Il y a nzembo na kati formidable. C'est ça. C'est ça. Titre nzembo nzembo. Les couleurs batomène. Les a déjà marché sur Ebimin, c'est là. Bien sûr, c'est juste que le clip est bien noté dans le sens où tu as déjà première partie à Paris et tu as la deuxième partie. Banakin bana partout boyebi ngando artiste na bino oyo azalaki na poto aye apona maison mère car ndenge to beta masolo ngando elo nini pusaki yo nebi que ba question nous ont trop mais neti nga Chimène Luki ya mundu na yeba elo ni pusaki yo kaka oya na maison mère. Bon, dans le sens où tu as dit que maison mère, il y a Big Boss lors de la forêt que je salue d'ailleurs. Tu as dit que les orchestres sont mounés, donc ça veut dire que les premiers centres de formation en Afrique, tout. Parce que bah, jeunes leaders, beaucoup de jeunes leaders ils viennent de Wenge Musica Maison Mère, tu vois. Oui, maison mère, aux autres travaillent parce que ça première orchestre yo pona marka yo. Bien sûr. Yango notiki nyonso tiki ba activité muso bando sala oponi okomaka musicien na maison mère. C'est ça exactement. Bando za na maison mère depuis maison mère po ba onyonso bazala pe ba o alongwa bazali baza toujours na ba souvenir neti yo bando za na maison mère tisiko ya malamu neti nini yo moni na wenge.
accueil chaleureuse. Donc c'est une famille, quoi, tu vois. Quand les gens disent ça, c'est la vérité. Dans le sens, c'est vraiment une famille. Dans le sens où on est là pour s'aider, pour s'entretenir, bien sûr, sous le coaching du Big Boss, le roi de la forêt. La maison mère, au biso surtout que maison mère ezabit au nzembo, il faut se sentir capable na nzembo tie yo siko na ba fan na yo na ba o ba bingando o promettre bango nini na nzembo tie na album. Promettre en tout cas mélodie à bien, ma parole à bien et toucher bango na sens où na vie na bango ba bien déjà. Pour les histoires il y a garçon moko alinga s'est rangé pour azaki mo boulot, tu vois. C'est rangé pendant moi si moko la vie na epena. Atika la kana moi si moko eza histoire ya nzembo wana. Voilà, c'est-à-dire qu'il se range pour une femme. Ok, d'accord. Ngando, est-ce que okoki koyebisa biso na musique nde tozolobela lelo musique na musique congolaise nde toza na maison mère ozwaka mpe mwa temps ya koyoka baninga misusu? Non. Dans le sens où on a focalisé la formation du Big Boss lors de la forêt, tu vois. Donc on a un kabacha à Wenge pour la coller mon travail, quoi, tu vois. Pour okolisa travail ou soit okolisi travail nde na Wenge? Dans le sens où je suis encore en train d'apprendre, tu vois. Donc je suis encore en train d'apprendre. Les écoles en fait, les écoles de formation. Ok, d'accord. Est-ce que ça a moi plaisir toyoka non moi morceau ya nzembo tien album? Bien sûr, avec plaisir. Balandi nyonso internet car nde tolobi tozolobela pe tolobela nyonso tokolobela na tono toyoka nanu ndenge ngando asala biso mo extrait ya nzembo na ye. Cheveux lisses, peau dorée, ses grands yeux m'ont appelé. J'ai commencé à y penser, y repenser sans m'arrêter. C'est une évidence d'aller lui parler, juste en un regard elle m'a piqué. J'en ai perdu mes mots, elle désire et j'ai toutes mes chances, donc j'y suis allé. Oh, 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 oh. Je veux que nous dansions même si la terre s'arrête. De toutes les façons, même si nos cœurs s'arrêtent. Et je suis mauvais garçon, mais pour toi j'arrête. Je veux qu'elle soit mienne, elle a des yeux de rêve. Je suis en train de m'y perdre, je n'y reviendrai pas. Quand tu ouvres les yeux, je vois l'avenir. Tu m'es si précieuse, tu es mon avenir. Tu es à mes côtés, je n'ai plus peur de l'avenir. Vents et marées n'ont qu'à donc bien se tenir. Et je sais que pour nous rien ne sera facile. Tu sais que c'est toi que j'ai choisi. Réalise le bébé, tu es mon paradis. Mon extrait quoi. Ok, Nassir, bana nyonso ya poto, bana nyonso ya Kinshasa, bana partout dans le monde, bo sepeli na oyoka artiste na bino ngando, wana eza mwa morceau na ye, hein, wana eza mwa extrait ya album. C'est ça, eza couleur batomene. On a Katia formidable bien sûr, la 5e chanson, la 2e volume. Bana partout boyo qui est la 5e chanson na Katia formidable hein? Nassir wana sepeli si bongo boka bokambro sans oublier moi na poto solo José Ndindili Falansa na yebi koza o sepela ngando est-ce que koyebisa biso ndenge bapesi yo chance wana ya rocha nzembo na Katia formidable okima te Na sens na kima nini? Po lelo tomona ba artiste comme Wembi Monzembo moko esali succès kanyo lobi pe yo comme chef d'orchestre président. Dans le sens où moi la formation n'est pas finie. En tout cas là moi Wenge, tu vois. On nous promettre ba fan ya Wenge na ba fan na yo que o longwa te lobi président ya rabo te yo ku deuza na ba makambo na yo déjà mon poto déjà ya tongo o président orchestre mo beaucoup mo répéter coulisses. Donc Néo Lobaki, hein. Moi je suis venu pour chercher le travail, tu vois, donc ça veut dire que dans un souci qu'on travaille musique vraiment, tu vois.
Ok, d'accord, Ngando. Mingi lisolo toyaki tolobela lelo par rapport ya temps na yo ndenge osali na wenge ndenge nini ezo évoluer lobi déjà ça va. Nyonso ça va. Message nini okopesa bandeko oyo neti na monde ya musique oyo koti lelo malgré toza ko apprendre mais conseil nini okopesa ba musicien ba jeune musicien lokola yo ba o babimi lelo par rapport à moi bakoyokana te bakofingana mpona moi oza mwa mise à part par rapport à ba polémique wana yo oza no neti mwa mise à part mwa mingi ce que conseil nini okopesa na ba oyo baosala makambo wana Dans le sens où polémique, pour moi, ça sert à rien. Parce que quand tu regardes dans les autres pays, la musique, on dit que tout va solidaire, tu vois. Donc, il y a Bosso. Mais ce qui est dommage, c'est que chez nous, il n'y a pas trop la solidarité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le seul conseil que n'a pas ça, c'est la petite polémique. Ça sert à rien. Tu vois, c'est concentré justement. Ça m'a comme mais polémique, ça sert à rien. Tu vois? Ça sert à rien. lelo mpe soki artiste moko aye alobi alingi asala featuring na yo yo kondima to présent oyo ronson akozala d'accord osala featuring na par exemple innocent ou soit Fali ou musicien moko kaka ya Congo bosala ne featuring okosala ne mpe Na sens où naza musicien, il y a Big Boss lors de la forêt, donc il y a des mokonzi. Soit pessing à ordre, on pessing à ordre, soit pessing à ordre. Naza travers naé, tu vois. Pas formidable. ah toyoki ngando ndenge alobi abi aza travailleur ya le roi de la forêt donc soki andimi osali soki andimi te osala te ata aza pire mutu na Nani pure mutuna. ke tomonaka ti na musique ora o te intel boye bayokana plus mingi na intel yo neti yokana mingi na nani La personne. oza ta na confrère moko te bien musicien moko te na génération na bino oyo bosolana très bien Non. c'est que yo a rancunier Non, rancune nani. Nganaye, pour la travailler dans Wenge Musique à Maison Mère. Je suis pas venu pour faire les amis avec les autres, tu vois. Ouais. ok d'accord là je manque le mot à dire pour déjà boy avec nos sacs camarades là les autres te ok moi 2-3 mots de la fin t'es pour fin ezana noté toza toujours na masolo ya kolobela moi 2-3 maloba na ba fan na ba onyoso balinga yo mo ba salutation Salutation à fanatique tout et à Wenge Musique à Maison Mère. Sans vous, Ngando ne serait pas ici. Et bien sûr, Big Boss lors de la forêt, surtout hier. Et à tous ceux qui croyaient pas en Ngando, à saluer Bangopé, tu vois. Dans la vie, il ne faut pas être rancunier, tu vois. Bah, tout est belé, Banima qui a monté, tu vois. Bikena, Oyote, tu vois. Donc, tout ça, la polémique, mais. Donc, on a salué Bango quand même, tu vois. Mais là, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? po ani po bayebisaki présent oyo abetaka musique neti oyo bayebisaki o bundaka makofi mais amoni ke moto ya sport akomi mpena musicien Limite na esprit na bango, tu vois, ils sont vraiment faibles, tu vois. Mais dans le côté mais ils sont très faibles, tu vois. Parce que dans la vie, vous avez la preuve que on peut faire plusieurs choses. Quand on aime quelque chose, on y arrive, tu vois. Quand on aime quelque chose, on y arrive. Donc ça veut dire qu'à tous ceux qui, au petit esprit, on salue bango quand même, tu vois. ok d'accord moi 2-3 beautés Bien sûr. Donc la boutique CGN chez Edien, chez Mama Edien à Villers-le-Bel. Donc boutique à bien pena. Vous allez trouver les aliments bio qui viennent d'ici bien sûr. Ok, à Villers-le-Bel chez Mama Edien. Gisèle Pouloussoua, Papa Isaïe Mondo Batomene, Maman Valérie Lagache. Ok, Wallon Wells Mbessi, Fioti Manzaka. Grand DJ Nakin, DJ Bibolas. Merveille Bakajika, l'homme noir. Na Métro Lemba. DJ Parker, na Métro Lemba. Ok. DJ Le Quartier Dims. Ouais, Maître Chamos. Maman Marie-Claire Mboukou. Ok. Eliane Nabel, Belgique. Ok. Anissa, Belgique aussi. Ouais. Patricia Okitoa. JR de Liège. Papa Basket. JR de Liège. Bientôt on va se voir. À tous les fanatiques de Wenge Musique à Maison Mère, tous ceux que j'ai pu oublier, tu vois, Maître Ngouma, Sandy, famille Batomene, tout en fait, famille Lagache, Pépé Mémé, Coco Nanga, tu vois, Pépé Mémé,
Gros bisous à Pépé Mémé, la gâche. Hein? Papa Pépé Bernard, Mémé Annie, la gâche. Des gros bisous à vous. Des gros bisous à vous. Ok? Ok, d'accord. Balandi nyonso ya émission tolobela tokomi bongo na suka émission na biso mingi tolobela ki karne no be makambo ya formidable ndenge nini ngando amoni formidable na marché nde beta le bisava donc ba onyoso ba ondima te wana tant pis pour les jaloux ye pona nyonso na maison mère c'est bon to beti masolo to moni que non a tchepe président Weranson a payé chance ya ko tchanze momoko na kati ya formidable obiso nyonso to rozela to yo kango totala na bi ki na maison mère ba clip eza jakafu na bi ki to zela clip mo eza kafu hein? Bien sûr. Les clips vraiment ya kosakana te na sens où na obimisa pena couleur et à chant. Grâce à président bien sûr que je salue encore une fois Big Boss lors de la forêt. Merci na Boka Bokambro, merci na Claire Ignete, Motema ya Emmanuel Wenge, merci na boss na bien sûr Matika Songo, bonsoir à toi, bonjour à toi et dépend car à notre côté ou na heure Okoyamba message oyo merci na bino nyonso o bolingara Chimel Luki merci na bino so bolingara émission na bino kitoko tolobela to continuer toujours kolobela eza ya suka telelo merci na ba o nyonso balingara Chimel Luki to na bongo na mbala o ezako ya sima bye Mati Kasongo Mati Kasongo bon Garçon, lève-toi vite, abonne-toi chez Mati Kasongo TV, parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV, chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe.